Bonsoir. Non, matin, non, tu fais ce programme. Donc, tu as aussi sa réunion. Réunion, il y a souka. Réunion, nous sommes tous à la lundi. Lundi, à partir à 16h, dès que tu as des artistes et comédiens, il y a tout ça. Lundi, à 16h, tout ça la réunion. Mais tu as dit ici, c'était présent le lobby, tu continuer ma contribution à Bisso pour la et puis pour la Bisso Miraïsa, tout ça l'effort, de ça dit tout ça de façon que corps et lima et il y a awa. Tout le monde a Bisso à Luanda, na sanator et Sika Oyo, de Bisso à Zali. Normalement, pour ça, la 4 jours. Mais mobilisation, il y a Luanda, à Luanda. Na famille à Luanda babakisi mboko ko babakisi ko la 10 jours donc nzamba so wabiso na mo mikolo oto tikali nango to bunda to bomanso to po ko rande ko eya a poser logo o famille sengi biso voilà lo na ko lo baka yango ni yombo bandi ni mama so mo na eso to ba les les hommes dinga na lobela ngote déjà les hommes dinga lobela ngote ngana za Kinshasa Mireille azana Luanda donc vraie raison ngai na yebi ngote soki bandeko bayebi bango nde mutu o bazana Luanda bango nde bayebi biso que Mireille esali boye ezonsi boye ngai na yebi yango vraiment na maîtriser yango te mais c'est pas ko lobela loko na maîtrise nango on a na maîtrise nango te na lobela. Merci. Solution comme on a oui donc na réunion autoroya nango ya lundi na yebi ke ko la réunion oyo et qu'il y a vraiment na makamuni na solution à makamuni nzamba su biso donc toya na ba solution voilà. Merci beaucoup. Voilà, normalement sur Mireille ça tout d'abord il y a théâtre déjà avant kana théâtre ya na ba ke kana théâtre na ba ke kana théâtre magem no to mona na boité po ba série
série nga na bimi ya za suna kisha sate mais na yebi keza yaya ene o a marqué époque na ye aleka inapercité donc vous avez un respect belé vers ya ibele au sein nini na liwa na ye surtout bino en particulier ba comédien au sein na bando na ba comédien ba se comporter comment tout d'abord na liwa puisque de l'eau so beaucoup fait ko ba premier bima ka ka ngate ya kosenga ke na biso ba comédien so to se comporter ndeni ça que l'on ba question ba tuna biso chaque jour toza ba mikete hein toza mikolo donc to mutabi ndeni akoko se comporter le conseil n'a peut-être pas apporter quelque chose alors jusqu'à ba conseil ba yoka conseil ba zo na bangwana muta kaka na ndenge na ye tozalaka ba conseil sa biso esika moko to sala makambo to abata maboma te muta yebi na olukana nini alingi et là on est ça là soudainement qu'on a bino ba premier bima penza makasi ça ezala nini ezaka pona moko na kati na biso te partout beta na gouvernement ata na église partout ata na famille somme dakufika ba blabla ezanga te mususu efapa makasi po tuto bato libanda patato apolele mi toza exposé na mokili mobima voilà dernièrement temps de la société ba tika kibiso directement makili bimaki surtout côté ma liste et tout consort to équipe programme asumo wa apeti société pour les kambango na éviter yo le banine par là na répondre na makambo na zaka mieux placé somme taturinga détail ebele ya répondre ya ona mona ke na bien répondre ko kana ngo répondre mo na yebi na ngati makambo na yebi te na ko répondre to na yebi te mais yo peut to ne pas pas suma lobby kato yeki biso nga lobby sikunga na personnel bato bapanjaka banani bapanja to na personnel onde na pouvoir ninga na zana no cholo bake mutu zaka conscient mutu za conscient na makambo osala ayebi ni na oluka nani na osala pour le bateau d'abord on est parfois ndingi ndo ça pour filmer mo makambo le bama tout autour surtout qu'on a ngambo angula na londa kuna puisque mambo na Venezuela oyeba bato balingaka yo te sona okufi te sikoza Pascal okwa ya sa kufi moyeba pete meta mususu ndenda baloba yesa soki to mutakufi akomona bino na yebi te soka mutakufi loba maka nde mwana ka mutalaka lobina ba information na ye na ndenge na ye ngasikona makambo tu eleka mwana za témoin oculaire makambo ngo ezozala penza te mpona yebi te na répondre ni po témoin oculaire ye na telemaka ata liboso ya leta ezalaki bozalaki bosikonga na oloba ndeni nayebi nange eloko te yaya kaka nayoka batanga komo ye na théâtre mais de vie boye namona ye te natikala mpe komona ye te nayoka kaka nde balobaka anosala théâtre siko asala nini yango nalobi kaka soki mpenza nzambe asungi toki ata Angola bien neti ye moko aye awa botie micro akoexplike bien soki nzambe apesa biso possibilité ndenge mama ya nanga miraisa akufi botuni aexplike toye tondima siko na minute oyo ye moko aza na mabele nzambe kaka moye mpe aloba te ke oboye na boye wana makambo bango moko mibale nde bayebani nga nayebi na nga nde nakorépondre makambo yango te. Voilà, merci. relation ya malamu oyo garde na Miraisa. Pas de problème. Non. Viviane Yabiel, bonsoir. Bonsoir Sasa. Mes condoléances. Merci pareillement. Voilà. Donc on a vu son Miraisa, on a qui n'a pas bruit. Et il y a ça beaucoup beaucoup. Il y a un rato d'abord on dit. Tu vas dans le théâtre. Aza bazaki aza pabi bayaya oyo kana kuti na théâtre. Bayayo pena balaksi biso sala bayayo pena ba pesa biso to za esprit quoi. So on a théâtre, faut za la boyer, faut le baka, faut ça boyer. Aza parmi batwa. Rabia Zara Chocho, est-ce que c'est vrai père? Ouais, Zara Chocho et pena. Mutaba vérité, et pena banda pena koloba. OK. So pour la pas pour na ya leki na ya. Et là on y va non c'est pas non comme Miraisa. Esprit kaka hein. Ba esprit musu tozo pa na yo talaka mutu faza en esprit tango moni ke likambo ezali ya kolobolobi so pe likambo lobeza to lobité pour ba pe vérité. Voilà. Par rapport na ko jouer na ye. OK, par rapport à liwen musu Miraisa c'est surtout na ba promo beaucoup mo kuta na ba mo ou beaucoup mo kuta na mingi na kama comédien au sein tout d'abord dessiné. Na mutasa kufiti. Na vie surtout bino pour notre comportement na bino on a bino de là surtout chaque fois ba prendre nous avons ngam na bino to zala na ba problème mais à part tout ça même na ba famille na biso to na ba problème
comment on a famille monene à théâtre est-ce que va prendre aux ans donc il faut les à la caca mais après pour une solution ils ont mangé on prend mais ça partout donc le babino dépassé vous avez base à prendre gagner la casa tout autour babino ba kasi derrière par le banon que moi ça ton mboka est-ce que ba ko ba malamu pour la moi ata ozoluka osala malamu baloba kaka bakosala mabe soki ntango biso tokosala mabe bamibali oyo baza na théâtre balobaka nini po mibali nde aza chef mobali nde aza maître soki ntango biso tokosala mabe bango bakoloba nini seke bakosunga biso mpe te mpo so babibi batelema basunga biso to banosala buzoba te voilà corps ya Mireille César na Luanda osenga tout d'abord nini na bacomédien nyonso bacomédien de partout naosenga na bacomédien de partout Mireille César aza ndeko na biso tozalaki na ye malgré akendaki na ye Angola toningisa mpena bapoche mpo nga nayebi bata théâtre nde tozalaka donc toyebani tozalaka mpena na amour entre biso so mpena ndeko azwi problème wana mpena naza sûr na mokie oyo tokozala nango na mingi oyo tokozala nango soki tosala ata mwa moke wana esalaka bien omona mpe ekoki nango sans pourtant toluka bamécène nde bolobaka toluka baproducteur biso na biso tokosala mpe likambo esimbi voilà liwa Mireille César ebele kendeko asalaki crise bandeko mosusu na bakointerprete poison bandeko mosusu bakoloba te baloba nani nga mpena naosenga mpena na bacomédien batutu bazalaki na Mireille César na Angola baloba no basisi oloba te biso mpena toa na besoin toyoka bango basisa koloba no basisi oloba te baloba nani tozela bango baloba mpo ezalaki o mpo na susi ndeko azwaki mobali na ye elongwe wana ekoma ochange kaka basisa nanu basisa so basisi koloba nde mpena fo bayebisa biso nde verité banai ndenge nini ndeko nenango mpe okomona kotambola yo koyebi ye bon nene aza bandeko oyo baye nsima na biso na théâtre baye nsima na biso na théâtre nayebi ye très bien nayebi mpe Mireille César bien nayebi mpe nene bien mais nakoyeba Mireille César mpenzake o akufi mpo na susi ya mobali wana mpena bakosi wana mpena bakosi Mireille César oyo nga nayebi akufa mpo na bazwi mobali na ye jamais nga nayebi kende naokaki abelaki azalaki na sikre azalaki na tension mais batika bandeko balela ndeko na bango voilà batika bandeko balela ndeko na bango mais lelo oyo soki bino bokufeli maka toujours ebele bien que tokona mpe bavideo ekocircule ya ndeko Mireille César bolingi na ya Kinshasa nakoya Kinshasa te nayebi te na situation tokomeli torespecte maloba mowei te torespecte maloba mowei te mpo ani torespecte te mpo na miniti oyo akufi baprome ezobima kaka akufi mpo na boye moto aza mie place ya koexplike biso cause ya liwana eza ye moko lokwa ye aza envi te donc oyo nyonso yolobama wana moye mpe tondima ngo eza te lokola aza envi par rapport à bavideo wana asalaki ke akangasi enemi na ndeko boye akangisi enemi na ndeko boye akoya Kinshasa te est ce que fu tolanda ngo lokola tokolanda oyo bango baoloba te ke akufi mpo na boye wana mpe tolanda te le mosu na moment wana eloko elobisaki biso toyebi te le mosu azalaki na kanda peut-être basonaki badiskutaki est ce que tokolanda wana te so tolandi wana toganye nini toganye nini tokabona yo tout à l'heure totoka président masumu alobi lisu likambo yango yake fo bokoma kokotize mpe surtout mpona ndeko mpona liwa ya ndeko na biso mo quelque chose kaka bomesala kotiaka mais toko mo baprome kozala te puisque l'autre fois ya ndeko susi bato tebaki baliste ebimaki ya baprome kozala te baprome kozala te ozala ponga na koboya place biso oza baprome ezanga ntango tozosangana deja boye mutukutu aosalaka émission nde naoloba boye baotala kote nini naoloba mabe mpo bakata basala baanalyse ebongo ntango tosangani biso nyonso wana baoluka problème te bato batekaka baimage baza bato batekaka bamessage baza bazwa mbongo nde nini so bateki te baproblème ezali bavoice donc toza nango tozela nde singa bonaka nanga prête nayebi ke naozela ngo so tolali lelo ebimi te le mosu lobi ebima nazozela ti me mosusu yanga te ya ndeko mosusu eyebima nango tonga mutu nyonso fa yebango ke nde toza boye toza kosatana na eloko moko boye biso na biso bakomele tosalaka sabi te eyekobima baliwa nyonso ka en général kokufa mo liwa epesanga mpe mwa badiscipline moko nayeba ndenge nakotambola mpo toya baleki nzela na change te na parfaite te
mobima nanga lisumu bilamba na lati ya lisumu sasa koloba nanga boye eza lisumu kotala lisumu koyoka nde bato baloba boye eya lisumu na change te donc liwa kaka elakisaka mambo ebele ke naza moleki nzela naluka nasala effort nabongisa po nabongisa place na okende souvenir ni ya malamu garde yaye mama sociale Miraïs aliaka na bato malgré problématique mais aliaka na bato Miraïs ayebi kopartage bonga na problématique te nga pele na okubato baloba eza problématique nga na problématique makasi continue na souvenir amesana kokaba mama sociale déjà soki mutu aza souple na makambo ya fufu oyebi ndenge azwaka bato ti bayebi kaka so na nzala so nange na ndako wana na kolia merci beaucoup merci la douleur kaka perdre être cher oui parce que Miraïs a très cher il y a zalaki artiste comédienne il y a YouTube te azalaki il y a VHS na ba série tant to banda penza donc aza très cher baza ya kilelo te voilà ya tuni ntakala lelo Miraïs akei mais après matanga Miraïs ya encore makambo ebele bimi ba malade ya bandeko na biso basali ba accident maman na biso c'était un bagage gravement malade joli idem nande na biso masina ndax so yoka biloko na toyisa après matanga te tozana kati ya matanga mais baka ya malade ya yango na président Masumu tonga convoqué ki réunion atinesi ba message albaki to traiter ka ya Miraïs akufi na Angola to traiter ka ya ba bandeko so ba malade yango mon peto ye to sololi ba makambo ngo sike zaka lokola mutu na mutu volonté ata la mama Miraïs apokuna na Angola bibé meumela na moto tout la peka ya bandeko na so ba malade na mukemke to tia comme ça et songa oya Miraïs bembeya ba on a pe bazota moi qui se malunga pour ba bim ça fait très mal et ça se passe mingi tala ni to zanagawa ba mbongo pe malunga ti otala ba to na bango pembeni otala ba transport na yo moko otala pe na ndako fuelo kwa kolia donc c'est à dire que to comme un peu troublé dans ma campagne. Moi, question moi vite fait pour nous répondre à question par rapport au ministre de la culture na biso bino était qui artiste comédien au ça réforme ni pour consulter moi tous en association comité zaliti donc c'est président Masumu ala la kate ndenge kena ndako ne babilo les aki réunion de prise de contact hein moi a développé ma belé te après tant que mani raisonner ndenge na ko aborder ministre okomona okota tia contact na ambassadeur Angola akokota contact na ye à partir de bateau bazana Angola ba bidi ba méthode bazana kuna pour le moment ba moine bateau bazana kuna ti ba ko luka moyen ye pas kota contact na ambassadeur pour tout moi ba éclaircissement makam sous ozomona ndenge pas ko sala pe mikanda pour en tout cas ba ministre ngo ko monika boité maman va na bureau no ye kako na ye ko na boy faut dire c'est plus beau commis déjà faut ma commis za la na ko ya pona problème tel boy amika ko ye bani na ko sala voilà ndenge za la na si mikro ya donc ils ont peut calater peut-être pour la solution nango ndenge amona maman ministre merci voilà ya Johnny ozo garder nini ya malamu ya Miraïs comme souvenir non na loba qui ont déjà belé pas non pona o lelo to yema ko garder souvenir te awa lelo na sina loba ki so lingi to sala émission élaborée a to également ma réunion bo lobi nini to sugi wa voilà to na ba détail wana tout d'abord pour la réunion donc il y a bobeti c'était les gamba gros pour nous sanctionner ba quelque chose on est surtout bande copie bazana malade na moi na découper Miraïs mais quand pour ça biso ba précaution nini bozi parce que tant que ça n'a pas beaucoup ba problème Miraïs ngolo pakala ba ko bimisa ba voice ba ko bimisa liste ba to batembo et déranger rappeler quand même ba ndeko mosusu ba mesure na bozi pour na mbeba e komaki na liwa suzi bantu ko ya tout oyo e komate ngama mbeba ya pauvre na suzi bantu en tout cas na yebi yango te na landilaki makambo na te pona no yeba eleo ne lekaki kuna eleo ne lekaki kuna yara makambo no sutu ke to landa yango to landa ka nyusu te c'est moi ba suspension non eza na place musu te ke ngana ko ke no kota ka pona yebe eleo ne lekaki po so poza na bilanda la na mabeko ya eza biso pe na bilobela pe ya pe mabeko ya zalaka toujours na katikati oyoki pe likambo lokolo oyoki na yote likambo so oyoki ka onimo ya koloba non eza un problème na ngate net eza na makambo so net ngana pesa ka conseil net makambo oyo totala likambo eyeli biso bo c'est vrai soki tant to benga ba artiste comédien to bana bango ke ba papa boy na bureau to na bureau te mais to koma na bureau a ne fixe que contribution même $1 o cheka ngo chaque ba soso bi vivant na ba contribution même $1 mais les masono so to ko beta ngo te ba nuka sumbo to ko tala ka kuna financer ozana combien na caisse on a $2000
bon longola oyo tiakuna longola oyo tiakuna mais artiste comédien franchement parla baza mitu makasi na biso vérité ba mitu makasi mitu makasi mutema mabete mutuma parce que bako yoka bien que ata $1 boya ko pesa président masuma lobini boso pesa mais tango kai ko ya et comme président masuma ngai na zaboye mais na minute musuba ya ka ba renoter mais tala siko ba to soko ko se pulmoner pour ko lukata corruption ba ndeko na biso yo kasi mutu supa no la $5 na ye faut convaincre na malobati to lobi yango bien awo bino pe ko lancer ba message na ko kene ba ko tala ti est-ce que message o notre baïke batu ba ya réunion batu ba yoka kiango te non ya on a bi ba yoka kiango te bon pourquoi ba faire na banda kuna ba pour quelle raison parce que doit ba empêchement surtout ça la 100 ata moi 20 ba empêchement mais 80 ba zala normalement auto solo mais mon que nous sona ezali motema mutu mais apparemment nous va comédie bolinga na minute te biso lingana parce que lingana te bemba mélodie ko uta te o mina minute Gabriel et Fouro Moulin Gabriel nous mona alinga publier sur ba combo penate mais ba tozo pesa mbongo pona kota mira esa ba zo pesa pour yemta li changer vous comprenez biso so zo rabo moko te mbembe ya nani ko lete so to ki be bo moko te meto ya so ba réunion te pona biso to rabo moko te bembe one ko ya ti bande ko na plus pour taper quelque chose c'est ça le problème biso pas na biso makama division la merci beaucoup OK voilà Lovita bonsoir Bonsoir Yaya Boni. Qui m'a mes condoléances. Merci beaucoup. Qui m'a trop bien fait l'autre mon ami. Occasion matin. Voilà, sinon les gars pour bêter la biso. De mon abisso Miraï Satan qui vivant, vous rappelez déjà peut-être atteint Rosana Boyebana tout d'abord les Nako kuta ya Mireille na les amis du théâtre et pas major Bissadid. Na joane pena tableau moko te mais ba tam sous film ya ko to jouer ne film moko mais to jouer non tableau moko te mais to jouer déjà ba film moko tam sous film ezande to no jouer ba mafia na bango nyonso na ko kuta bango donc ya wana voilà ba bonne souvenir ni ozo garder azaki ya moko po baloba so mutakufi to lo ba toujours ka bolan mais ngai vraiment bana na yeba ma Mireille na yeba ka na les amis du théâtre na tikala ko zwe pena na mabete ki aloba na likamo ke blessinga vraiment na tikala ko kuta na ngote donc azai ya moko so pe boye tournage avandi na yebo ko so ne sili kamo boye esalami ki asepe na ngote aloba vérité et puis ndenga lobine bongo esili donc na ndenga na yebeli na ndenga bongo voilà lelo liwen on a biso Miraï sa grande sœur na yo et interpellé au nini ya to kufila pe bato ebele o misu pe to liana bango basani moko o ba misusu pe to misu to kutani kana monde te tikane pe ko vanda te to solo la to jouer na bango te en tout cas so muta kufi esala ka passe ko kufila mutu o aza lokwa ma Mireille aza icône nga benga ke icône parce que eza bato ebele batala ma Mireille lelo pe to ko mosala pe bato to ko kuteka na monde yango na musala ngo donc esali passe makasi ko bungisa ma Mireille pour anda ko jouer bien maman anda ko incarner ba rôle bien lelo atiki biso donc tout le monde nene salami na kati wana po to zo sumu to lokola été ko ba lingani pa ya Mireille ko lo baneka ba vérité ba vérité ne ka ndem tondo sanga bien OK ba ndimo so la vérité ne peut déranger ba ya balo baka zala na muto azo ba no vérité ke muto azo bombela yo Mireille ça c'est so likambo ezana ngo abeti ne vérité na lobine sinon le but en dépôt aux autres informations you pose à Angola non nga za na ngwana 2014 et boto yeko beta masula Angola non te l'équipe a vite fait na Angola pe bokutana ka bozalaka non nakutana na bango te nakutana na bango te bino baptiste ta bozala na Angola est-ce que vous avez vraiment association mo mais ka production c'est pas ça vinde nga vraiment na Angola na 8 ans enfant na bande côté nga na Angola na 8 ans enfant na bande côté na saki na ba emembaika ba naneti mo photo ba mayonnaise ba tuna zaki na bangwana ba vini ni zala kuna na Angola na yebi ba vini zala kuna te mutu mtu nesinga na ke Angola na ke makamunanga to ke production so esimbi te to zongi ba vi o eleka kuna mutu mtu yebelo ka kinda osana Angola donc na yebi ba vi o ba to kinda osana te to ke na temps so ba spectacle so ça au salle spectacle et que récit bozi mbongo so récit non te to beta mtu lobi to ko ça la sous place mususu yango wana mais ba caché pa malongeza na ba production oui so producteur mta memi bina partir à kin c'est bon ok c'est que caché malongeza voilà on sait tout d'abord on est na comédien news pas se comporter comme on a lié on a dit parce que tu bino so vous na matin surtout ba comme pour révéler bien ouais mamba ba liste banda
te biso olanda baliste wana te motu so akufi déjà po baloba déjà so moto akufi makambo ebimaka ebele surtout biso bacomédien soki kaka comédien moko akufi tokoma koakize bandeko mosusu tokoma kosala ntango mosusu mpe eza na oyo ya solo mais na moment ya matanga tolingana tolela na moto akufi oyo aza très cher mpona biso bamisusu atiki biso na famille na ye na bandeko na ye donc tolela nano makambo mosusu tolanda yango nsima ngane esinga namona ke motu nesi asa kufi ne bobo bando beta masolo moko bozongisa bo na temps oyo eza na importance moko te tolela mamire toyebela oni tokokosa mpo mamire alongwa ngola yaki balele bafani ne bamona mamire ana kongo tolela ye noner yango wana nde mais absence ya bacomédien tout d'abord depuis jour akufaki et puis lelo na réunion eza pena remarquable ta mosusu bamisusu baki batournage te papa nesi ngai programme ya réunion nayebaki te parce que nazalaki na connexion te depuis ntongo moto ekozwanga niki lopes moto ekozwanga na ndako nde omoi na ye eza mpe na bato mosusu baza na baréunion baza na batournage baza na bamakambo na bango bayekoyeba bango na retard moyen bayesa te me bakoya bato moko tolo de partout sosisa na biso oloba nini bafani ya miraesa baza partout na monde bafani ya miraesa bolela miraesa corps ya miraesa fo elongwa ngola eya kini mbongo bosunga vraiment oyo nyonso elinga miraesa oyo bosala omona nango te mais so bosangisi mwa bambongo wana bosoutenir oyo biso baartiste comédien tolinga tosala mpo tolongola matanga corps ya miraesa banda angola eya tikini esala bien makasi en tout cas boyoka biyoka te mamira akufi nzambe yamba molimo na ye biso baoyo totikali toyeba ndeni tokotambola setu merci beaucoup Lelo, bato ba retenir par rapport à la première réunion ya entreprise asali mpona mambo etali liwa ya miraesa na makambo etali bandeko oyo bazobela na ndeko na biso ebela aza na biso matanga. Bon, lelo ezalaki première rencontre tosali mpona matanga d'abord ya miraesa parce que aza ndeko na biso auti kokufa na Luanda. Depuis 2-3 jours, tous un peu en l'air. Ce qui est là sur place, ça allait être un peu plus facile que les un pays étranger. La formalité belé là, il y a des autres ça un peu tout chauffé. Tous en contact na bande kona biso ya Angola kuna pour que ba meka kotala o Italie administration mikanda pour que corps ya awa combien ça peut coûter. Kuna famille na bango ba artiste bande kona biso kuna bango baboni ndenge nini bakokota na kati ya organisation pour que corps eya awa po miraesa ayebani awa avandi awa ba para bazali awa ba collègue na réunion surtout bazali awa donc ça mboka na ye il faut donc akumama awa yango nde réunion ya liboso touti ko sala ezaka ya liboso d'abord tozalaki na famille na bango famille ya miraesa papa na ye ba tata leki bandeko na ye pour que tout nous faisons ensemble parce que les nyonso ezalaka d'abord ya famille même eza na condition ndenge nini mais d'abord famille donc biso tokoka banda ta démarche moko te sans que tozala en contact na famille yango na tout à l'heure avant to banda réunion na biso kaka ba comédien to bandaki ba comédien na famille ya miraesa to yokani famille ba pesi biso la idée ba baza nango résumé na bango ezali que tobunda vraiment corps ndeko na biso miraesa eya awa po akundama awa et biso mpe lokola mpe eza idée na biso donc ebalani donc etumba tokobunda nango yango wana mais tosilisi kaka te mpo na ka ya ndeko na biso miraesa parce que na moment oyo tozoloba boye toza na baka au moins 1000 ya bandeko na biso baza sérieusement malade oyo nazoloba bien sérieusement malade baya tosala cotisation ya mbangu banda lelo yo na lobby vendredi samedi na tongo ndambo tokozwa tokoko dispatche yango na bandeko nyonso wana Godé mabata ya évangéliste aza sérieusement malade na clinique universitaire Jolie Kasimba asalaki accident makasi ya nani na moto ebende ekotaki na kati ya libumu bapasoli libumu mobimba toza na ndeko na biso 7e bagarre aza sérieusement malade et il a encore une autre actrice avant na masina mai donc tala baka toza nango alors tozo traiter les deux à la fois na ya miraesa parce que cotisation est bandi
Mais il faut te battre là-bas, il y a envie pour que tu sois matanga musulté. Donc, tu es obligé de ça là tout pour que l'élo ina lobby pour mutu après sa contribution et que samedi na tongo to zala ko kende ko tika contribution na moko na biso. Voilà eloko munene to vandeli awa lelo yo. Prochaine réunion to ça lundi wane ko zala ka biso na biso ba comédien poto lobby la makambo ndenge to so rapport na Angola na ba collègue na biso ya NTPC kuna ndenge bazwi ba disposition et puis biso pe awa toyeba ndenge ni tout ça. Mais donc c'est difficile, mais quand il y a la volonté et puis l'artiste va mobiliser, je pense que c'est l'essentiel. Quand il y a été là dans la prison, on découvre moins vidéo, moi c'est ici à limite à côté de en fait le président NTPC pour non, quand il y a des là, tous ceux qui déjà la démarche conseil juridique na biso Lombe, maître Lombe, na bande comme une délégation de 5 personnes, to mekaki que nous trouver ba magistrat. On a solo na bango, mais voilà un peu, voilà bango ah. Mais bien nous besoin les baby non besoin que tu il y a famille, vous n'avez c'est vrai que famille artistique. Le place à Zulu Ngambo. Est-ce que solo na bango parce que bien sur la justice voilà, ndenge ba déclaration à Sali. Est-ce que c'est normal? Normal. Évidemment, c'est normal. C'est normal. Mais qu'on peut se sauter parce que nous avons comme un bateau abandonné. Alors maintenant, biso kaka soki va retirer plainte. Awana maintenant bon, ça va te piquer. Mais si on va retirer plainte, biso to kolande la mibeko akokende makala. Alors, biso to meki to ke boye ah non mais bino moko vraiment biso ne to sa batu. Est-ce que vraiment boso mona normal moto boso linga ko kote là. Tala makamanda batu bino moko ko sangisa batu nyonso balanda ki oyo ndenge finga ki malgré asenga pardon mais batu ba yoka pardon wana et ça bango te réputation parce que donc ba argument famille apesi les gars tous les par magistrat mais tout na se kaka. En tout cas soma kamususu toko sola me ya ko longola ko retirer plainte ezate akende ay amona ndenge loi esengi, ce qui fait que nous avons le regret de vous annoncer que le cannabis est là aza na makala na prison makala sikope biso to kolembate to kotala un peu comment to banda ko landela dossier pour aza collègue na biso ata kumbeba ezali bon to kotika ye bonté voilà. Mama, Yves Ipa. Love is crazy, love is funny. Peuple de Dieu, shalom. Satan a commis na 666 manières pour na ko bebisa ba destin ya bana ya Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Na destin na yo, oza na yo pauvreté, mais na destin oyo Satan a pesi yo o commis pauvre. A côté si célibat, a côté si ba blocage, a côté si ba esprit de mort, a côté si bana ba autisme ba yaki ba biki, ba o bazala ki na ba blocage, ba débloquer, vina ba ko changer, o bazala mikumba na bango, bo ya na ngo epai na Nzambe ye moko ko décharger bino botala o ba ko bi décharger. Nako ko bomba te bolamu Nzambe salinga i prophète. Ba opportunité pour nga Clémence comment qui passe, faveur et comment qui passe. Tango na zungi ba opportunité o nga na kutani nango, na kutani na opportunité donc mutu nyo soza na besoin opportunité na vie. Ba porte fungwama, ba chance sala. Donc okutana kana makambo malamu na nzela nga na une semaine on a utozonga na 2 semaines. Je suis heureuse et je suis vraiment heureuse que Nzamba pesinga ba faveur wana, ba opportunité fungwami, donc ba difficulté on a zaki ya ko kanganga ya makazi. Modèle Nzamba débloquango na iba kité ki koza na bo pété boy. Vraiment délivrance des abonnés très nécessaire. Je suis une femme on a salara business pour que nalinga makamunanga kende bien mbongo pe monanaka et puis naza na faveur et pas ya batou tout ça naza na ba porter fungamaka en tout cas na sentir Docteur Likuma bana ko bali kuma kombo na ngai na koloba eza passé bien moi Likuma
ezalaki so noloba nakoloba 2 mots te 3 mots te fona kangama na eloko moko boye nakokakanda sikoyematanga donc soki noloba likambo nakoseka te fona kangama so nakangami siko nakokikanda mais siko likukuma eza te naoloba nanga normal nakosekaseka kutu pampamba nyonso makola mwana oyo ezozonga normal zongisa abana kotambola bima libéré naye lisusu awa parce que napesa nzambe merci na makambo asalelinga naopesa mpe nzambe merci parce que nzambe atambwisi mwananga bana nyonso oyo to babotama na bango nyonso tu deja batambola mwananga azotambola te ata kutu kotelema bolobeke mwananga akozala koka donc apartir kaka mokolo wana ntango toyakani olobi nango mwananga bamo atamboli mbango moko akoma moko telema nalobaki deja awa ezali terminus naza na besoin baoyo batambola partout oyo baluka badelivrance esimba te boya epai na nzambe nde bokobika nazozela bino na moto Dieu na pesi bino mbote na kombo na Yesu. C'est bien moi votre frère le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable ya Ophelina. Jésus est mon papa. Na ye liboso na bino pour na représenter bino bana o bozomona na bilili pe ba difficulté tozanango. Na bandaki musala oh ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté ezamingi difficulté ya loyer parce que tozo foutela et puis difficulté à foutre la bana minerval pour to chute au bandaki to pesa qui avance mais tikali ndambo nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili bana oyo bozomona na bilili ndambo na juna rond-point Ngaba ndambo Victoire ndambo limité et puis ndambo l'état pesingai pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka soki nga simple individu na ndimi kozwa bana o na bokola na ainsi dit l'Éternel soki l'état s'est décidé to mona suba fazer na nzelati c'est difficile ya osala ngonga moko. C'est pour ça nazo lancer appel na bana nyonso nzambe pona classe ya bana oyo pona loyer na bango kolata pe kolia na bango na osenga na batu nyonso baza cœur sensible pe baza na motema kosunga ba sunga biso pe ba salisa biso toza na commune ya Kalamu quartier Kauka référence ya monene tukangami na université Kimbangiste avenue kombo nango eza Marin numéro 16 numéro de téléphone na biso pona bato balingi ba contacter biso pona ba détail mosusu eza plus 243 89 72 32 229. Station Sainte-Thérèse. Oui, ce commissaire Thérèse. La mission. Si Maniango. Exactement. Mais ça ici, il y a Kubungate. Service. Ponctualité. Respect. Et puis bango. Bango la rapide. Oh, 40 jours. Mais quand 45 jours, il va payer ça qui wana. Et puis, quand il était mbala moko ba beningai. Aza mundeni? Non. Yes, du service. Pour ce monde. Mais ma canicide. Bonjour.
Papa Julien, DiCaprio, Papa Julien, DiCaprio, Omonio, et la JB service. Et puis il y a José Baïla. Il y a José Baïla. Ah, motomoï de l'Omaïlemo. Il y a Mundede. Attention, ton ganayo. Mouté Bologouate, on va s'attendre au mobile. Il y a un gros JB service. Et Zakaka, on a dit ça. Oh, Angola, Brazzaville, Tozuket, Kalamengite, Mokili Mabimba, Abidon, aujourd'hui. Donc, à Longo de Bissopil, il y a Makambo, et ça y a 40 jours, mais on a contenu ça dit 6 mois. Papa Sylvain, il y a mis ça dans ma voici. Oh, bah ça va décoller avec qui? Avec la photo. Place, il y a série, il y a Kotabilo. Et ça, il y a José Baïla. Cyber service. Et ça coupait tabango toujours. Frappe finale, frappe finale retour. T'inquiète. Ah ouais. Na yo papa nanga monisanga loboko na yo nayepa na yo mosantu yo monisanga loboko na yo nzamba lolo yo azosale nzamba lolo azosale nayipa na yo papa nanga monisanga loboko na yo nayipa na yo mosantu yo monisanga loboko na nzamba lolo yo azosale zambaka basangolue azosale salilanga yeso salilanga yeso Alléluia. Yesu azana bamwe. Nomba mana yo Jésus. Kumbamba. Tirobo. Yesu na lingina tachola Yesu. Papa na lingina témoigner sangalo na ye. Napena tato na bonsambe na yo iswabato. Yoka bosenga na nga zambaka basaye. Yoka shije na nga ye sangalo na ye. Na ye na bapasi na nga libosa bonsambe na yo. Na ye na kosanga na nga libosa bonsambe na yo. Salela nga yeso yeso. Salela nga yeso yeso. Salela nga yeso yeso. Salela nga yeso yeso. Undela nga yeso yeso. Undela nga yeso yeso. Undela nga yeso yeso. Undela nga yo yo. Undela nga yeso yeso. Longisanga yeso yeso. Longisanga yeso yeso. Longisanga yeso yeso. Longisanga yo yo. Longisanga yeso yeso. Dans le Bible bisenga senga senga lole. Dans le Bible ya pesanga kabela nga bisenga senga. Yesu mokoni ni ye bato bakolia pe na sima na ngai. Yesu mokoni ni ye bato bakolata pe na sima na ngai. Yesu mokoni ni ye bato bakovanda pe na sima na ngai. Dans le Bible bisenga senga senga lole ye. Lokota nga yeso yeso.
lokotanga Yesu Yesu lokotanga Yesu kotikanga ite lokotanga yoyo tombolanga Yesu tombolanga Yesu Yesu tombolanga yoyo Lesa wafako Lesa wafako Watitishina nsambi watenzelela Watitishina nsambi watenzelela Yeso Yeso Lesa mukatanga Lesa mukatanga Lesa mukatanga ye Lesa mukatanga lesa Alléluia Chirobo Chirobo Soki na soyemba Opekisanga te Oyebite bisika nsaba lokotanga Unayemba buye Soki na koma kosambela sambela Opekisanga te Oyebite bisika nsaba swanga Unasambela buye Soki na koma kobina bina Opekisanga te oyebite makambo Nzambe asalelanga Unabina buye Nzambe nazobinela Aza Nzambe bosolo Oyo naza koyembela Yende Nzambe libela Nzambe nazoyembela Aza Nzambe bosolo Oyo naza koteya Yende Nzambe libela Lelelelelele Nalingi mobalo yo Nalingi mobalo yo Yesu Aza Nzambe Ayoki bosenga na nga Nzambe akabasa ye Ayoki suje na nga ye Nzambe alonda ye Nazalaka lokatere apesinga lopango Natambolaka makolo Lelo nakomi na motuka nga yoyoyo Nazalaka kobala te Lelo apesinga libala Apambolinga Yesu Yesu Apambolinga Yesu Yesu Apambolinga Yesu Apambolinga Yesu Apambolinga Apambolinga Chilobo Yesu Apambolinga Yesu Rokotinga Pesitino Balokotinga Asa Nzambe Yesu Nalingo beta mololo bisika ezaliyo Beta mololo Wabi ba fils du prophète Bana royaume de Dieu Bana centre de réveil Ozo bouger Obina kawa pied Kola pambola yo ingénieur qui On est ensemble Na yesu longo tozomana Mabe ya Nzambe eza wapi soki Nzambe azopambola yo Lingana Loba kelekele Sina Sala ngombe Syndicat Que Dieu vous bénisse Samba pambola bino Alléluia